te na memeli yo mololo koloba yete Sualo kumu Pema opesi nga chama makasi yo fele na futa te lokote Sualo kumu Nina pesa go Nina pesa na Jehova Asali ya mingi bonanga Nina pesa na Jehova Asali ya mingi bonanga Oh, sualo kuwe Sualo kuwe Sualo kumu Oh, sualo kuwe Célébrez. Ah, la somme on a été. Matondo. Ah, Matondo. Zwata. Matondo. Na yema boko pambate na memi masatoli koloba yete Sualo kumu na popa le lope ma opesi nga chama makasi ofele na futa te lokote Sualo kumu Oh Wapi ba reconnaissant baza wapi Foya tobe tata bololo Sualo kumu Soko biki si moto Yo biki saka Complètement Sualo kumu Nina pesa na Jehova Asali ya mingi ponanga Nina pesa na Jehova Asali ya mingi ponanga Oh, nara Est-ce qu'à votre connaître la Yesu mololo Si Zagatazi Inagabie Hey On ensemble beta mabo Woo Olokamola maina bale Papa yobomba nite Atana kazi na moto Na yebi na koloka Wakati za mamota na buya Yalo boko na yo Ronde nzambe ya Mose Okosa kate Nani yako kiko suba Lokola yo mosatu Ronde kolo na nyosa Oto na buya Osekuza masia na nguya ya loboko na yo Atana kumilelo yo Na yebi na kosewa Fololo yo bolingo Na yako bozela yo Papa yo sibi bitema Osali zambe Yawe Kubama Yawe Kubama Yawe Kubama zambe ya nguya Kubama Yawe Kubama Yawe Kubama zambe ya nguya Kubama Yawe Pesa mololo Wasifulisha mtu Sabana wabi weyo Weyo bone chimakina Wesubu champion Et le même quoi ça la bolo ça malogisier na 40 jours Salabwe Salabwe
Wachifulusha mutumi Shabana wadiweyo Weyechilongo lechimagira Yesu budi champion Esamololo Mawaja wacha mae Kikumi chakuti kwikila buna Yo 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 Yesu budi champion Yesu Lelelele Yesu Yesu lelelele Yesu lelelele Yesu Pesa mololo mololo Chaka chaka Come on Chaka chaka Simba 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 Kita Asomana yote beta bien 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 Kitaka taka kitaka taka beta 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 Ah, maman, on s'en bien. Ah, merci maman, merci maman. Merci maman. Eh, kitaka taka la data maman kitaka taka. Betaka bien maman. Tout. Betaka bien. Betaka bien. Ozoluwe nzambe na kisakasaka eki tombola salako eki sakasaka basere kisakasaka Osala nzambe esubako tombola suka eki sakasaka basala nzambe kisakasaka prophesy beta Dossier. Pasteur, pardon, pasteur, pardon. Dossier, non. Nengi suko oso beto zo kitatina se yasuka. Kitaka tombola. Beta. Système, Mikoro. Mama Mikoro. C'est bien. Beta. Enzama pambola yo beta bololo. Besa bololo. Yesu. Soki nazala ko na beta bololo. Soki nazala ko bololo likake mata. Yoka, s'il vous plaît. Nana ndimi ki aza molongi. Est-ce que molongi moko azawa? Est-ce que moton samba longi si azawa? Est-ce que moton fine sa libre azawa? Est-ce que moton samba sali bola mo azawa? Oyebi na oka men ka kota ba mama. Mais kota ba papa basi moko bi makane obi mate. To sa bo to bande pa ba papa. Bongo to ye pa ba mama. To sanga na biso nyonso.
Nebisa ki o lundi ya lelo. Eza lundi moko différent. Eza lundi moko exceptionnel. Eza lundi moko etikala kozate na vie na yo. Alors, loko eza lundi différent. Yo pesala makambo différemment. Aïe. To bandi kota ba papa. Ba papa, alléluia. Ba papa, alléluia. Na yo ki angwe. Na na poso moni lisanga ba mama onyoso na omoni. Omoni teno wane bi maka. Ya bia wana na yo kango. Nzamba sepela na likolo. Tokei ba mama ya mema. Alléluia. Alléluia. Siko to sanga na biso nyonso. Nano azondi makeye so akufa pe asekwa. Nana azondi makeye so akufa pe asekwa. Il est vivant. Il est vivant. Qui est Betela ya maboko na mololo. Ah wow, ah wow, ay wow. Yango wana. Ah fanda neskana yo. Yebisa moninga za pembe na yo. Yebisa oza lisusu esclave te. Yebisa oza lisusu esclave te. Alors kaka ndengo fandi na kiti. La Bible me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aux autres fanda kandengo fandi. Église mon bateau beta maboko na biso. Ozo banda ko déclarer ko banda lelo. Oza lisusu esclave à maladie. Oza esclave à pauvreté. Il y a malédiction. Oza na prison. Lelo ko libre. Beta maboko na yo. Beta maboko na yo. Beta maboko na yo. Nazo yo kayote. Dekoloba. Banda koloba. Banda ko déclarer. Déclarer. Loba. Sala concentré. Beta maboko na yo. Ozo beta maboko. Ozo déclarer. Nazali tous esclavité. Nazali tous esclaves à maladie. Nazali tous esclaves à macolonté. Il y a chômage, il y a pauvreté, il y a malédiction. Rababababababa. Finangeza libre, baproche libre, nyoso yangeza libre, na kombo na Yesu. Ah, yoka, kaka ndengo fandi na kiti. Dernièrement papa pesa kibisu exemple na kiti. Abi moto afla na kiti, esa kwa moto na kiti. Asa stable chiffre 4. Akwa yate. Ngana bakise lo ke chiffre 4. Et sont symbolisés stabilité. Parce que moto afandi na kit. Ndenga na makolomi neibo. Jamais okokweya. Jamais osala déséquilibré. Oso simba kitu fandi. So ki finesse anga ki stabilité. Oso déclarer stabilité. Na mungongo makasi. Ekota. Na domaine nyonso afina yo. Lokolo sa libre. Stabilité kota. Na ndako na yo. Na ba proche. Na misala. Na kombo na Yesu. Rabababababa. Remanasu, Eyakabababa, na kombo na Yesu, lelo vina ngai, espa stabilité, na ministère nanga stabilité, na santé nanga stabilité, lokola naza libre, finance nangai, espa stabilité, ba projet nangai, espa stabilité, business nangai, esala stable, nyonso na kosala, stabilité, rababababa. Loba. Déclaré yango. Amanaso. Rebabo shendaba. Wonda kariya baba. Rabababa. Randa baba. Weya kamanaso. Yekebebebe. Wora kandariya baba. Lelo stabilité kota.
Lelo stabilité kota. Naza libre. Naza libre. La Bible déclare, lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Naza libre. Na kombo na Yesu. Yoka. Peut-être si j'ai souka yango ya vana le kisamotei. Nana poso sala siko si jo kande ngoza ya ovanda. Mendengo za ya ovanda osa si jo ozo beta makolo, ozo nyata makolo, ozo beta maboko, ozo nyata makolo na yo. Ato nyata makaste me nyata makolo wana parce que si jo est très symbolique et très significatif. Loba na kombo na Yesu. Na zoyo kayote. Na kombo na Yesu. Lelo. Ngashilier. Prison nyonso. Bacha kifinanga. Bakaka kifinanga. Lelo. Nabimi. Zala concentré. Ozobeta maboko na makolo pendant 30 secondes. Ozobaka nabimi na prison à blocage, nabimi na prison à échec, nabimi na prison à limitation. Libérez les captifs. Venez à la libérer. Tobodeli na kombo na Yesu. Oh yes. Je suis libéré. Et nous sommes libérés. De loin, ceux qui sont de loin et ceux qui sont de près. Alléluia. Woo! Alléluia. Woo! Wow! Zamboyo Zambi, Zamboyo Zamboyo Zambi, Zingamambue Zamboyo Zambe. Bien-aimé, Zambe Zingamambue. Yoka, Zambe aokatali kambo na yo lelo. Yes, amen. Ozana awandenge ni lelo za 40 jours. Amen. Il faut zalana esengo. Yes, il faut te parce la que choix. Zambo katali kambo na yo. Parce que tu as déclenché ton problème aujourd'hui. C'est parti. Ton pays. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Zamboyo Zambe, Zamboyo Zamboyo Zambe, Zingamambue. Quelle est ma place au Zali? Zamboyo Zambe, Zingamambue. Zamboyo Zambe, Zamboyo Zambe, Zingamambue.
Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort et pousser des cris de joie? Jésus. Yes, Jésus est là. Amen, amen. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est la fin de notre jeûne de 40 jours. Comme c'est le dernier jour, nous avons des services. Et on va prier pour tout le monde. Et Dieu fera grâce. Vous serez dans la joie et dans l'abondance. Dieu va vous protéger. Vous aurez l'immunité céleste. Qui a dit Amen? Amen. Et je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai reçu plusieurs témoignages. C'est du dehors, même c'est d'ici. On aura aussi le temps de récolter les témoignages. Mais sans plus tarder, nous lisons des versets. Seulement des versets. Et puis,
Nasima. On commence le service. Tozobanda mosala. Matthieu chapitre 1er. Matai na mokaponanga liboso. Verset 1er à 11. Na eteni ya liboso ti na eteni ya zomi na moko. Matthieu chapitre 1er, le verset 1er à 11. Matthieu 4, pardon. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, Yes. le verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Yesu molimo ememakie na biliki. pour être tenté par les diables. Po ete Satana amekaye. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Yoka. Na sima ya Jésus kosala jeûne ya 40 jours et 40 nuits. Il eut Bofandi, faim. bofandi. il eut faim. C'est-à-dire, après avoir jeûné Nasima kokila. 40 jours et 40 nuits. Mikolo tuku na minei ya butu pe ya moi. Donc, le diable n'était pas venu Satana asisa kite. tenter Jésus pendant le jeûne. Ya koyeba na kotante Yesu na kati na kokila. Ni le premier jour, Amokolo liboso te. ni le dernier. Ya mibale Et pete. quand il a fini le Kasi jeûne, tangu ya silisi kokila. c'est-à-dire après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Nasima kokila le diable vint Satana aye. pour le tenter. Pona kotumula ye. Aujourd'hui, soyez vigilants. Lelo yo milengela. Le diable vous attend dans vos... Satana azoza bino banda kuna bino. Il vous attend même au cours de la route. Azoza bino atako na nzela. Il vous attend même ici à l'église. Azoza bino atako na ecclesia. Fongola miss. Ouvre Yebisa tes moninga yeux. no fongola miss. Ouvre tes yeux. Zala vigilant. Oyokinga? Donc après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Nasima kokila mikolo tuku na écoutez le minei. verset 3. Yes. Verset 3. Les tentateurs s'étant approchés de lui dit. Qui s'est approché? Les tentateurs, Les Nani a tentateurs. poussé? Qui est le tentateur? le diable. C'est le diable. Il s'approcha de Jésus. Il dit, Il n'a même pas eu peur de notre Seigneur, Ah, abanga te kobanga te ni kolo na même de biso. son onction. Atako epakwa na Il yete. était revêtu du Ye Saint-Esprit. alati sabaki na Il monimo était sa. loin, Azalaki na epakwa. très puissant. Azalaki na nguya. Mais le diable n'a pas eu peur de sa Kasi puissance. Satana abanga te kobanga Il yango s'est te. approché de lui Apusani pembeni na ye. après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Na sima kokila Vous duku aussi minei la na. même chose. Bino pe lolenge moko. Vous aviez jeûné 40 jours Webi et na 40 kokila nuits. 40 jours pe 40 nuits. Écoutez, Kasi yoka. les tentateurs viendront. Ah, moto etantaka yaka. Vous savez pourquoi? Webi natina C'est nini? pour que vous perdriez ce que vous aviez gagné. Poete obungisa oyo Et ce webi na que vous kozwa. allez gagner maintenant. Pe oyo okozwa lelo. Vous n'allez pas perdre. Okoyeba na kobungisa Dieu yango va vous te. protéger. Nzambe kobatela Je bino. vous avertis. Nazoyeba na koavertir bino. vigilant. Abo milengela. Continue. Tokobi na litangi. et lui dit, Père Yebisi. Yes. si tu es fils de Dieu, Ah. Soki ozali mwana na Nzambe, ordonne que ces prières deviennent de pain. pesa Yes. mitindo mabanga ekoma mapa. Ah. Jésus répondit, Yesu ayanolie il est écrit, ekomami. l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mutu akobika kaka na kwanga te, mais de toute parole qui sort mais de la na bouche de maloba l'Éternel. ebimaka na monoko ya nkolo. Amen. Nani alobi amen? Amen. La même chose avec vous. Lolenge moko pe na bino. À cause de la nourriture, Na tina bilei. vos salutations, Sala keba. vos péchés te. Bosumuka te. Comme vient de clôturer, Ndenge tuye kokanga. yokolonga olia otonda o exagéré. Yes. Écoutez, Yoka. la nature nous enseigne. Ah, ata mokili Même etangisa biso d'autres te. religions aussi. Ata ko ba ya ba misusu. Regardez les musulmans. Tala ba musulman. Dans leur jeûne de Na 40 jours, kokila 40 na nuits, bango. après avoir jeûné, Na sima kokila. ils distribuent même bien. Bakabolaka ta ko bilei. Ils distribuent même la nourriture. Bazokabola bilei ya Même aux kolia. païens. Atako na Même aux bapagano. non-musulmans. Atako na ba musulman te. Alléluia. Amen. Si vous allez les visiter, Soki oke kotala bango. pendant ce temps-là, Na tango en wana. tout cas, bakopesa Yes. On va te partager. Yes. Amen. Mais les chrétiens, les Kasi ba égoïstes, Kristo baza bato bakamaka te. voisins à l'ambakité. Ah. Mais yo lambi. Yes. Uto fungula gêne. Ah. Mais aux olia, aux odonda au raisonné. Ah. Alléluia. Amen. D'ailleurs, kuto kwa ba qui jeton. Yes. Balobaka est trop. Ah. Les lots tournanga. Hey. Finalement. Na Uti gêne wapi? fungula na ba jeton. Mais ici, Kasi awa. le tentateur revient. Ah, moto ya kotante Il dit ayi. à Jésus, Pe si ayebisi tu es Yesu. réellement le fils de Dieu. Soki ya solo zali Ordonne mwana à ces Nzambe. pierres Pesa de mitino na devenir de mabanda. pain. Ekoma mapa. Et Jésus a dit, Yesu alobi. il est écrit. Ekomama. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Moto akobika mais kaka de na kwanga toute parole qui sort de la bouche Kasi de na Dieu. maloba nyonso ezokutana La maloba na parole nsa. que je fais sortir maintenant, Maloba oyo nazoloba lelo. c'est ta bénédiction. Ezali lipamboli na yo. La parole de Dieu maintenant, Maloba na Nzambe c'est lelo. ton élévation. Ezali La botomboli na yo. parole de Dieu Maloba na que Nzambe. je prêche Oyo maintenant, nazoteya lelo. il t'a promis Alaki les yo. finances, Mbongo. et tu en auras. Pe kozwa Le yango. succès, Boboto le bobi. mariage, Libala. l'argent. Mbongo. Mais écoutez, Kasi yoka. la vie éternelle. Bomo ya seko. Est-ce que moto boko kotema boko makasi pona kuma Jésus? Okozanga lola te. Yes.
Parce que Esaïe a assuré. Yes. Wokozanga sumbongo te. Tu ne manqueras plus l'argent. Nzambe a assuré. Parce que tu as assuré cela. Wokofungwa malelo. Yes, tu seras ouvert Il verra aujourd'hui. des portes s'ouvrir. Sans effort. Mais avec condition. Ne péchez point. Continue. Verset 5. Ah. Le diable le transporta dans la ville sainte. Abangi Yesute. Yes. Azie penza amemi. Yes. Na ngumba. Amemi Jésus. Yes. Ti likola ville. Yo kama. Les plaça sur les hauts du temple. Ti likola temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donne des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore. Le tentateur viendra. Il peut venir même ici à l'église. Je viens de le dire. Parce qu'il a mené Jésus au-dessus du temple. Yes. Au-dessus de la temple. Yes, jette-toi. Il est vrai. Dieu a ordonné aux anges de nous protéger, de nous porter. Il servait Jésus aussi. Les femmes le savaient. Et c'était vrai. Même si c'est jeté. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Diable avait raison. Satan a raison. Mais comme les paroles sortaient de la bouche du diable, Jésus a aussi été. Il ne tentera pas ton Dieu, le Seigneur ton Dieu. Mais qui était Dieu? Ah, vous comprenez ce qu'il y a? Vous avez bien compris? Est-ce que diable a tenté qui Dieu le Père ou Ndengenin? Yes. Mais yo kamakam. Tu ne tenteras jamais ton Dieu. C'est-à-dire, Jésus était le Dieu. Il est Dieu. Attention, il ne faut pas tenter ton Dieu. Aujourd'hui, quand tu vas quitter ici, même ton mari va te tenter. Même ta femme. Même ton pasteur. N'importe qui fait ton tenter. Loba arrière moi. Yes. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable. Il fuira loin de vous. Résistez. Yes. Comprendre. Yes, Amen. Un point. Un trait. Yes. Yes. Prière même du cœur. Amen. Yes. Peut-être ton fils ou ton fille à cause de la bêtise même. Yes. Supporter. Yes. Si mananga Satan. Loba na korate lipambolite. Na korate lipambolite. Mwana oyo eza Satan pardon. Yes. Loba Satan mosika nanga. Satan mosika nanga. Aye komeka na nzela mwana. Yes. Aibi ke osala ka mpe shosho et mwana sala comme ça o agir bi na ko agir te. Yes. Na ozela couronne na ngai. Amen. Loba amen. Amen. Tanganoki. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Diable a mis tout sur Jésus. C'était sur le temple. Et maintenant, il le transporta où? Sur une haute montagne. Yes. Écoutez. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, yes. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Créateur de toutes choses, c'est lui. Amen. Mais tentateur toujours. Yes, il y a tout maintenant. Personne ne se séduit. Personne. Ne t'amène chez les marabouts. Ni même chez les féticheurs. Otali sa chance. Yes. Au salaire grave. Tu vas tout perdre. Yes. Aïe. Bakoya kotonte nzoka loba nazana nyonso. Nazana nyonso. Nzamba pesanga lelo. Nzamba zo pesanga lelo. Nazana tout. Nyonso. Amen. Yes. Tokotala bato musubo yiba bino téléphone. Musuku to yibi ka $100 à pamba. Yes. Comme un pasteur branamiste. Ba yibi $100 na téléphone. Yes.
atomboki asangisi na mwasi na bana amei bango tout inde epana ngangae wo na makala na soki aibaki ndenge nini yes nganga tali tata papa epana mwana na ye wo abi oya ibi telefone na $100 ye bazongi atie mona pression mona bi natekaki déjà tsombo et puis mbongo na sinali yaki et mona ka $20 siko nana sali mabe na lo bal pasteur o ngana yebi ye paidinga ya Branham lelo akufa amen nabi ko CDT yes desa mningo ko CDT yebisa soki ba yibi yo yake pa na papa que Dieu vous bénisse. Il transporta Jésus. Une très haute montagne. Il lui montra tous les royaumes. Et la gloire. Il dit, si tu me prosternes, je te donnerai tout cela. Tu n'adoreras jamais le diable. Tu ne peux pas même le consulter. N'ose même pas penser à ça. Dis à Dieu. Il est supérieur à tout. Il a tout. Le royaume du ciel et de la terre lui appartient. C'est lui le créateur de toutes choses. Il donne à qui il veut. Aujourd'hui, il te donne. Aujourd'hui, c'est ton tour. Dans 40 jours, c'est pour toi. Yes. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit. Yes. Amen. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Amen. Amen. Moi, Josué, j'adore que Jésus. Je danse pour lui et je chante pour lui. Je le témoigne. Je n'ai pas honte de le témoigner, même de danser. Je le sers, lui seul. Il m'a visité. Il m'a béni. Et voilà maintenant. Les gens commencent à dire n'importe quoi. Yebisa moninga na yo. Yes. Lelo nzamba opambola. Bakobenga ondoki. Bakobenga magicien. Bakobenga féticheur. Bakobenga nganga. Posilikate. Yes, ne te fâche pas. Amen. Et on va encore ajouter. Azalaka ndumba. Yes. Azalaka mulmeli masanga. Amelaka unambona amela yes, bangi. Amelaka shisha. Yes. Kolanda bangote. Ne faut pas les suivre. Wanezali maya moto ezikisaka lamba. Te. Mwana nzamba kotika la mwana nzamba. Loba arrière moi Satan. Arrière moi Satan. Musika ngai Satana. Musika ngai Satana. Et le verset 11. Verset 11. Alors le diable les laissa. Et voici. Retire-toi de moi, Satan. Le diable fait quoi? Il les laisse. Yes. Et quoi? Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Aujourd'hui, je déclare le royaume des cieux est ici, au milieu de nous. Le ciel est ouvert. Les anges de Dieu sont descendus pour vous servir. Partout vous êtes. Les anges de Dieu vous apparaîtront. Les anges de Dieu vont vous servir. La nuit comme la journée. Vous serez intouchables. Vous allez réussir. Là où on avait fermé, les anges vont ouvrir. Dans la facilité. Jésus. Yes. Ils ont fait cela. Un jour, on avait arrêté Pierre par les rois Hérode. Il a amené la prison. Yes. Mais l'ange de Dieu il a ouvert toutes les portes. Il a ouvert tout. Il a levé les chaînes. Prends tes habits. Suis-moi. L'ange de Dieu va te servir. À dater d'aujourd'hui, il va marcher avec toi. Il va te bénir. Il va combattre tes ennemis. Tes ennemis sauront que tu es de Dieu. Le baba na nzambe. Boya ipananga. Otambwisanga. Bien-aimé na biso frère. Ils sont vivants les anges. J'étais au bureau. Nazaki na bureau. Christian kutinga kutu na zandebo. Yes. To solo li baby singa likamoko esalinga pasi ndeko. Yes. Mwena loba siko ezate. Yes. Na loba. Dimanche na loba. Amen. Vous rappelez ngai? Yes. Loba amen. Amen. Ils m'ont rappelé une chose ancienne. Et ça m'a touché. Yes.
Bobby ne te soucie pas. Tu es notre bien-aimé. Nous sommes avec toi. Tu n'es pas abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Tu verras des portes s'ouvrir à dater d'aujourd'hui. Tout le monde qui a obéi. On sait principe divin. Nous allons les servir. Même s'ils sont au loin. Ceux qui sont éloignés. Même ceux qui sont ici. Ils nous verront. Je vous dis franchement, vous verrez les anges, même dans vos sommeils, même dans des songes, même dans des visions, même physiquement, ils vont vous servir. Marche avec les anges. Même ici, Tala. Nalingala sala accident grave ba tutanga na mutuka. Yes. Mutuka ingana mutuka me mutuka we me makaba mabanga na banini. Na ye na ma ya kalamu na zongi sima. Na ozo position pour na mata aviona ma kalamu. Ko aviona kene place sur mituka. Po na mati sa mutuka na zo position ngana zongi. Ya zo ya obi ka kanga frente. Na ona zuku tuni te kaka na olongo batu bagage mais no mutu ameli bangi soki ndeni. Aïe. À l'équipe pour soka frère ici. Dieu sait épargner ses enfants. Dieu va t'épargner. Le diable a kotika la kozwanga jamais. A kotika la pe kozwayo jamais. Na ba piège na yo nyonso. Oya kolengela pona yo. Comme je vois maintenant, il y a un piège qu'on avait préparé depuis longtemps. Pour que toi tu tombes. Bien bien. Yes. Bazangi. Amen. Amaboko bien pour Jésus. Nani mokozi. Yes. Parce que Dieu me dit, il est le bien-aimé. Il est le bien-aimé de Dieu. À quoi permettre. Yes. Nani mokonzi. Yes. Certes, il y a eu des déceptions, hein. Mais maintenant, yo muto talanga yo. Yes. Na oyamba yo. Yes. Et nzambe akufungula makambo na. Amen. Yes. Donc le diable, Satan, le tentateur, il est là. Asawana. Même là où les enfants de se réunissent, il vient. Dans les conseils de Dieu, là où ils se réunissent avec les anges, le diable vient aussi. Hey. Ah, vous comprenez? Mais une chose, Azan est l'autre côté. Il n'a rien. Amen. De faire quelque chose. Rien. Amen. Va servir bino. Amen. Le dernier verset pour qu'on puisse prier. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12 à 13. 1 Corinthiens 10 12 à 13. Yes. Ah, Nzambe. Loba Nzamba za bien. Nzamba za bien. Nzambe nanga Nzambe na mawa. Kita osalisanga. Nzambe nanga Nzambe na mawa. Kita osalisanga. Nzambe nanga elikia basantu. Kita osalisanga. Papa bafinginga mingi. Kita osalisanga. Papa basekinga mingi. Kita osalisanga. Papa bachulinga mingi. Kita osalisanga. Papa babwakisinga ye. Kita osalisanga. Papa nazanga ndembongo. Kita osalisanga. Nzambe nanga Nzambe na mawa. Kita osalisanga. O Nzambe nanga kite yo sala. Kita osalisanga. Papa mosungi beba. Yawe kita osalisanga. Papa mosungi na baba. Papa kita osalisanga. Papa ozali kosa. Jésus kita osalisanga. Il y a une personne. Et ça la moto. Tout est ça la compassion. Yes, tu as mal à la tête. Prends la pochette. Yes. J'ai essuyé. Yes. Ma tête s'essère. Yes. Amen. Yes. Tu as mal à la tête depuis longtemps. Yes. Yes. Ta délivrance est aujourd'hui. Et s'il n'a pas passe. Nzambe nanga Nzambe na mawa. Kita osalisanga. Nzambe nanga ozali kuwa. Papa kita osalisanga. Papa bwakisinga. Jésus kita osalisanga. Papa na moninde pa. Papa kita osalisanga. Olibanga. Yahweh kita osalisanga. Nzambe na mawa. Kita osalisanga. O Nzambe nanga osungi koka. Jésus kita osalisanga. Papa mopesi na mongo. Papa kita osalisanga. Papa mopesi ni Yahweh kita osalisanga. Yahweh kita osalisanga. Papa salisa. Papa kita osalisanga. Donc Dieu derrière la taillon.
touché pe mobali na yo. Souffrance esila. Je suis Zanga na bongo yo. Baseki bino bacholi belelo. Zamba mettre fin na yo. Au vivre grâce. Zambe na nga zambe na mawa. Lis le verset pour compris. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12 à 13. Yes. Ainsi donc, Nayango. que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mutu oyo amoni kiazako telema asala tentation noka usala nini? Akwe. Noka okoye. Yes. Au gêner, au prier. Yes. En tension noka usala nini? Okwei sama. Yes amoninga mi batela. Mi batela. Kokwea te. Kokwea Na te. tentation. Na tentation. Ouais. Verset 13. Ouais. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Kome kama mokote ekoy koyela yo ele kama kasi na yo. Yes. Et Dieu qui est fidèle Mais nzambo yaza fidèle. ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Ah, ako permettre te lelo. Yes. Que yo za la tenter, tentation elekela yo. Amen. Loba ekolekela ngate. Ekolekelanga te. Na timbeli yango. Na timbeli yango. Au nom de Jésus. Yoka. Mais avec la tentation, Mais nako mekama il préparera aussi les moyens d'en sortir. ako préparer ndenge nini obima na tentation wa. Wana. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. Après te yo oleka ko supporter yango. Amen. Tentation eleka na yango. Yes. Et raté yo. Amen. Loba amen. Amen. Même les tentateurs ko kamwa ke Ata momeki. ndenge nini o raté yo. Yes. Ndenge nini e raté ekei. Amen. L'homme de Dieu. Sananza. Dieu me parle. Zamba solevelanga. Quand Nathalie, Yes. il y a une chose. Izeneloko Un moko. vent qui soufflait, ça fait longtemps. Mon pepe maneko pepe mahuta Ça kala. a beaucoup ramassé. Ememi Et ebele. mes nyonso etiki yo vide. Yes. Les gens même ont commencé à parler mal de toi. Bato bandi kolobata ko mabe na yo. Ils préfèrent que tu manges les poussières. Balingi olia Mais ozali ton Dieu est mabele. vivant. Kasi nzambe no azana Il bomoyo. m'a dit, Alobeli tu ngai. vas gêner Okokila. un de 7 jours. Kokila ya mikolo Et après, sambo. Pena Tu sima. viendras me voir. Okoya komona ngai. Comment na makambo nzambe Tu verras des choses. Amen. bato bakofinga peo Yes. bakotonga peo Amen. ndenge pe bamesana kotonga Amen. ngai kotunde nyama solo Aïe. Nzete betela kake. bafinga basala nyonso Yes. etalinga te Amen. ngai nde nzambe Amen. yo mpe ndenge moko Yes. bafinga yo Amen. batonga yo Yes. batiola yo Ah. babwaka yo Yes. baboya yo Amen. loba etalinga te Etalinga te. ngai kaka na nzambe Ngai kaka na au nzambe. nom de Jésus. siko tolingi topase na eloko mosusu On va passer dans une avant autre. toprie mpo na yo Avant qu'on prie pour toi. d'abord tu dois manger Esengeli olia. tu dois boire Esengeli omela. et avant de manger Pena sima et kolia. de boire Pe komela. on doit d'abord donner à Dieu Esengeli topesa na nzambe. l'offrande de l'église Ah, libonza ya et eklesia. puis les enveloppes qu'on avait données Pe ba enveloppe topesaki. ou alors l'offrande de chiffre 4 Ah, il y a deux paniers, libonza deux paniers. chiffre 4. Ba panier mibale ko yawa. offrande de l'église L'offrande de l'église. et puis nanini Le monde. boyokinga te na offrande na Offrande ya chiffre chiffre 40 Yes, 40. ibale batie wana Amen. na nsima nde topase lisusu na ya bayembi na Yes. Au monde. 10 na Au omona monde. Amen. nzambe aza na bomoi Yes. atikaka bana na ye te Amen. mateya oyo elati déjà vie na yo Yes. nayebi so secret moko Je te dirai un secret. osepela na vie na yo Tu seras heureux dans ta vie. merci beaucoup place yo nga na telemi nde liboso ya offrande ya chiffre 40 nana yoki nga panier mosusu wana ezali offrande ya église nde boye kotia mpe soki otika chiffre 40 na touche yo oke na yo na nsima nde topase na sainte seine après sainte seine nde ale prière sikoyo ebandi oyo tokosimba nalobi tokobondela mpo na mutu nyonso que Dieu vous bénisse oyo nde ya chiffre 40 na yango na telemi offrande ya église otie wana chiffre 40 nde otie awa nga na touche yo
osimelanga makambo elelisaka ngai omemelanga makambo eswisanga motema yes olamuselanga makambo elala ezana bato mosusu bapesaki nga yaka na tia oliboko osimelanga makambo elelisaka ngai yes omemelanga makambo eswisanga motema olamuselanga makambo elala yomonelanga basusu balemba noluka ozongiselanga nyonso esila kolibwa yolomelanga moto babuna bapelisa yoshanza makambo bato malembane yosokiselanga nyonso esila kolibwa yokomelanga moto babuna bapelisa yoza mponanga mungu eza mpona bilei zangisa bilei mungwa kala bilei ezanga ezanga kozanga na vi omonanga ezangi ntinda oza mponanga mpona so eza mpona ndako zangisa mpona so na ndako mopepe ye ndako ye kozanga yo na vi omonanga ezangi ntinda nani akokanga mongongo na yo papa atano bato kibipenga na telemi magresa yawa monakanga ye no nani akokanga mongongo na yo papa atano bato kibipenga na telemi magresa yawamona kanga yoyebi sukali kama utaebandela likolango luna yo papa ye opuselanga mpona zoyo basusu bazobundela oyo nyokoli basusu papa mpona kozwa opesanga yango lokola matabisi mpona zoyo olongola elongi ya mawa nakoma elongi ya feti loba moke bomba ebele quelque soit kanga monoko yonga nzambe quelque soit amen est-ce qu'on peut pas prendre le comme dans nzambe nzambe alokaba sana bomoi des paniers onga na telemi eza ya omon pona to sunga bana bitike wana eza ba musicien amen to clôturer makamambongo awa après to côté na scène après to passer na prière ya autorité prière ya délivrance peut to prier pona batunyo sona sima to clôturer amen amen OK on telemi ya omon mais soko yaki na 10 na yo pesa ngango na maboko merci yes watina ngani epo anzambi asakitila tatu epowa tiloboka tini mutu nzambiwani timakina tatu nzambiwaniwe yoyoyo asakitila tatu epowa tiloboka tini mutu nzambiwani timakina tatu Sambiwani we yo Prosekidila tatu poa Tila moka tini mutu Sambiwani Chimakina tatu poa Motazana bilaka ya zambe Alekaka yete Oyazana bilaka ya zambe Basekaka yete
ata azotambola makolokolo basekaka ete ata azokelela kelela basekaka ete mokolo nzamba lokamba kosinye bokokamwe pesa mololo nzamba lokamba sinye mpo na yo pesa mololo bilaka devandanga na motapesi yako soki ye akufi bilaka mpe ekufi opesanga bilaka eza nzamba lola akufaka jamais mpo aza eternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye yesuaka jamais nalela mpo na nini nalela mpo na nini nalela mpo na nini namitungisa mpo na nini nalela mpo na nini bilaka na yesu yesuaka jamais bakisa mololo c'est la fête. Sikoyo, je vais prier maintenant. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent à l'étranger. Vous êtes aussi préparés. Vous avez aussi vos pains et du vin. Suivez aussi la prière. Je vais prier. Oh Seigneur, tu es notre seul espoir. La Sainte Seine, c'est ton institution. Et c'est un service sacré. Ceux qui le font, Seigneur, voient des miracles et des prodiges dans leur vie. Aujourd'hui, Seigneur, moi aussi je vais faire la même chose. Au nom de Jésus. J'ai pris maintenant sur ton ordre, Seigneur. C'est toi-même qui m'avais établi comme pasteur, comme berger, comme prophète évangéliste. Et je le suis. Et aujourd'hui, fais quelque chose. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les pains de venir ta chair. Au nom de Jésus. Et au vin et se transforme en ton sang. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, opère ainsi en notre faveur. Et tous ceux qui mangeront ta chair et boiront ton sang vivent des miracles, des transformations, des changements, des transitions, des miracles financiers, des miracles matériels, des miracles de guérison et de délivrance. Oh Seigneur, bien que tu as disposé tes anges, Seigneur, je demande l'assistance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Que tu vas faire encore des miracles extraordinaires. Dès maintenant et à jamais, nous allons témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. J'ai demandé de prier et nous disons Amen. Amen. Yes. Maintenant, vous qui me suivez à l'étranger, vous pouvez d'abord commencer à manger et après vous buvez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et nous ici, nous commençons par nous les serviteurs. Après le peuple viendront. Merci. Yes. Nampuzani nekuluzu na makolo ya ngolo benenaye gananzini kojala boyekoli nampuzani nekuluzu na makolo ya ngolo benenaye ganandini kozala boyekoli na busani
ozala oyekoli na pusani ekuluzu na makolo ya kolo belela mainadiri ozala oyekoli na pusani ekuluzu na makolo ya kolo belela manazimi ozala oyekoli na pusani ekuluzu na makolo ya kolo belela manazimi ozala oyekoli mutu eyindi solo Yesu olosi mpe pasi eyingeli o belema osinganga singanga ikolo obanga Yesu nangolu na yo olokufea kinga na makila na yo etolanga Yesu kolo ukikona zinganga zinganga ikolo obanga Yesu nangolu na yo olokufea kinga na makila na yo etolanga Yesu kolo ukikonaka zinganga ata na molili zinganga azana posa ya mwinda te zinganga oyo polenanga zinganga zinganga ata bakanginga yindombe zinganga azana posa ya mwinda te zinganga oyo polenanga zinganga zinganga ata mabenginga ekomba zinganga okolatisanga nkolo zinganga elambana yo yange zinganga zinganga ata na molungu zinganga azana posa ya mwinda te zinganga oyo polenanga zinganga sibanga loboko zinganga maina ikapiko zinganga kinonga na kolata zinganga motole na ke zinganga kuna na lola zinganga akoyemba wazana roza 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 yozali nezambe yokokani solo na moto te Yesu tutonama weleki monene ase mokolo moko namona elongi na yo nayebi Yesu ozali nezambe okokani solo na moto te Yesu na ngai tutonama weleki monene ase mokolo moko namona elongi na yo na yo
oh, Zambe Badankolo Namotema Betena Mona Kemona Badankolo Namotema Betena Mona Kemona Atamoi Atelemi Yesu Utimana Betamwate Atamoi Atelemi Utimana Betamwate Unaye Bikolo Yokomatela Katina Yesu Nakodunayo Tabola kanamai Kolo Yesu Atabutwe indi Salananga Atamiso nanga Ateo Solo na yebi Wende wida nanga Tango makasi Yesilinga Yesu Solo na yebi Wende kuya Tangola kananga Kolo Yesu Atabutwe indi Zalananga Tona yebi kolo Yoko batela Katina Yesu Nangolu nayo Kosikana uti Kwene na kokende Kotambola na kotambola Yesu ne misugi Kolo na bolingo 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 Olili makasi Bene gai na kokoma Mabakuna nzela Yesu ne misugi E anabutu tona moi Yesu ne misugi Kunzi abomo inanga E anona bituna nanga Ema kolo na bolingo Kolo na bolingo Kolo na bolingo Kolo na bolingo Yama kolo na bolingo Kolo na bolingo Kolo na bolingo Kolo na bolingo. Bien-aimés, levons-nous pour la prière. Je sais que vous aviez mangé la chair de notre roi. Vous aviez bu son sang. Vous êtes devenu un avec lui. Et il s'est incarné en vous. Mais quand on va invoquer le Seigneur, et vous verrez des miracles. On appelle le pasteur Gilles pour nous et après, Amen. Tu n'as pas gêné en vain. Tu n'as pas scellé en vain. Tu as bu et tu as mangé la chair quelque chose. Seigneur, merci. Que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que sokoza molongi okobete la kanzambe maboko wa balongi? Yes. Est-ce que okobeta pensa maboko wa balongi? Yete maboko wa bien pour le coup de Jésus. Maboko wa balongi. J'aime Jésus. Obi pinalingaka Yesu parce que atikaka jamais likambo inachevé. Soki abandi construction akenda nango tina suka. Et nega banda ko construire sino depuis le 1er mai. To comme le 9 juin. Na omona lelo eza achèvement ya construction ya vie na yo. Et puis si ka nyosho ezalaki mabe, lelo nzamba zo bongisa yango. Est-ce que technicien ko simba micro bien s'il vous plaît. Tozo bonde le pai na nzambe. Nazaka na 3 sujets moko nzamba inspiré ngai tango papa zote. Et na sengi na yo bonde le pai na nzambe comme il faut.
Nayebisaki batolobi na bi soki ozo sala yango po na vie na yo. Alors sala yango bien. Si réellement ebi kozo bondela po na vie na yo. Alors bondela bien. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tozo bondele pai na Nzambe. Et ana batu Bible bi soki démon abimi akei akenda kapamba ta kendo zo 7 démons plus fort que ye. So ba kutinda kupolele ba ba vandi. Siko bato nyonso o balandela ka vina yo. Pona ba mona soki nda kwetikali polele afin ke ba ya kozonga. Bakwaya to bakwaya te. Na Bible bato balandela vina yo. Ba démon contrôle, ba démon filati, ba démon poursuite. Bakwaya to bakwaya te. Osoganga, hey Yahweh! Hey Yahweh! Lelo! Mutu nyonso! Waya telemela finanga! Waya tinga na prison! Naye bayete! Lelo! Akweya! Akweya. Au nom de Jésus. Yaya. Ozo beta maboko. Ozo baluka na gauche. Ozo kende na droite. Ozo renverser. Moto nyoso. Ateleme la fina yo. Ba otele nyoso. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu la maboko na yo? Voilà. Beta maboko na yo. Est-ce que ça me les paille dans Zambé? Au nom de Jésus. Bondela. Est-ce que beta maboko no wana? Ke macha maboko na yo. Voilà. Moto nyoso telemela yo. Lelo bana kweya. Alléluia. Jésus. Bondela. Banda kwaisa ye. Oye bayete. Ozobeta kama maboko na yo. Ozobeta maboko na yo. Voilà. Ozokwaisa ye. Voilà. Alléluia. Jésus. Tango papa lo kambo tentation awa. Et ana bato mosusu. Ba hotel misana famille na bino. Ba hotel ancestral. Ouais réclama kaba vie na bino. Ozo beta maboko. Ozo renverser hotel nyonso. E utana botata. E utana bo mama. Ouais yaka fe kozonga sima. Ozo beta maboko. Alléluia. Renverser yango. Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Hôtel ya célibat. Alléluia. Hôtel ya réclamation. Hôtel ya maladie. Voilà. Hôtel ya venu maintenant pour Hôtel ya sorti à Jésus. Voilà. Leta maboko na yo. Alléluia. Au nom de Jésus. La Bible me dit, toute plante qui n'a pas planté Jésus sera déracinée. Alléluia. Yes. On dit na 40 jours. Nino Satan alona na yo. Yes. Ouais ça la kake. Atoke liboso. Yes. Iboko isamaka. Aïe. Sobeta maboko. Mama.
Papa, il s'agit de ta vie. Yes. Ozo beta maboko. Ozo dératiner. Yes. C'est ma Seigneur soit ma bé. Yabondoke. Yes. Yabonganga. Yoso esclavagiste. Yes. Ozo picolango. Beta maboko. Au nom de Jésus. Toutes les plantes qui n'ont pas été plantées. Alléluia. 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 Yes. Dans un mois de juin. Alléluia. Mois de juin, c'est 6e mois. La transition. Osobeta maboko na yo. Kobandaka juin. Transition, c'est ndenga malamu. Mais ndenga mabete. Yes. Est-ce qu'il y a un mutalandinga? Alléluia. Transition, c'est le manafi na yo. Yes. Ndenga malamu. Alléluia. Soko zalaki malade. Yes. Oso lobiko. Soko zalaki pauvre. Yes. Oko riche. Alléluia. Soko zalaki chômeur. Yes. Oso musaka. Alléluia. Oso beta maboko. Yes. Oso déclaré. Alléluia. Transition. Na kombo na Yesu. Transition et salama. Alléluia. Transition. Changement. Un passage graduel. Un état à l'autre. L'élan est changé. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Transition salama. Na vie nanga. Bisika bongo ezalaki te. Lobokota. Bisika vie ezalaki te. Vie ekota. Bisika blocage ezalaki. Bofongoli ekota. Bisika bakote kakabaki. Alléluia. Yoka. Bien-aimé. La Bible déclare au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu. Yes. Et pas à Marie. Alléluia. Osenga visitation molimo santo. Ekota na vie na yo. Na 6e mois, Zamba bado visiter yo. Tina décembre, yo maye. Ba tambola na yo. Ba visiter yo. Ba fongola yo. Eta maboko modela alléluia. Jésus, maintenant ça n'est pas une Zambé. Yebisa Zambé a visité yo. Yebisa Zambé na priaka o sali Zamba bona yo. Maintenant ça n'est pas une Zambé. Yana le baki lendi na sa lendi na yo. Maintenant yebisa Zambé na sacrifice o sali pendant 40 jours yo. Na lendi na kando ye. Zamba bona yo. Zamba visité yo. Zamba tiko bi mabo pambate. Sabena, Mama Sabena, Sabena. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus. Voilà. Bonela. Zamba bona yo. Zamba localisé yo. Zamba bibisona pasi. Zamba bibisona kolela. Zamba bibisona mituna. Voilà. Yebisa Zabé. Visitation. Moi, c'est la bonne bénédiction. Moi, vive ma relation Sika. Vive ma relation Sika. Vive ma relation Sika. Vive ma kabouya Sika. Modela. Alléluia. Jésus. Kolembate. Kokatate ya. Mama kokatate modela. Sabela. Alléluia. Lelo Zamba
ya lelo eza mokolo na yo. Wabio, wabio, wabio. Wabio, wabio, wabio. Mama wabio. Pona bana na yo sambela. Pona bandeko na yo sambela. Lelo délivrance ekota. Sambela, sambela, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus. Le Dieu de même il est là. Le Dieu de même il est là. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Voilà, 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 voilà. Oh yaki a pas maté. Oh yaki a pas maté. Oh yaki a pas maté. Oh yaki a fait qu'on soit quelque chose. Oh yaki a fait qu'on soit quelque chose. C'est le moment où nous t'ensemble. C'est le moment où on met les. Voilà, 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 voilà. Il est temps, il est temps, il est temps. Maman, il est temps. Il est temps, ça m'a localisé. Il est temps, ça m'a mon aïe. Il est temps, ça m'a mon aïe. Ma combien solo. Il est un temps pour tout. Il est un temps pour tout. Les akina tangu à coller là. Les akina tangu ya passi. Mais les lots. Les abetangu ya koseka. Les abetangu ya esengo. Les abetangu ya esengo. Samela, samela, samela. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Oh. Wabio, wabio, wabio. Wabio, wabio. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yes. Yes. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Abrasaka bayaba. Ika. Yebre sekabayaba darabo. Yebre dorobo sakabayaba baba. Alléluia. Jésus. Jésus. Yoka. Yoka bebate la kimia. Faites comme si vous me touchez. Sala lokola bozo sibangai. Et soyez concentrés. Pemikotisa. Oh Seigneur Jésus, tu as été merveilleux pour moi. Les tout-puissants, tu as été merveilleux pour moi. L'agneau immolé, tu as été merveilleux pour moi. Les tout-puissants, tu as été merveilleux pour moi. Nous te glorifions, tu as été merveilleux pour moi. Shiloane, tu as été merveilleux pour moi. Gambo Ayuda, tu as été merveilleux pour moi. Les saints des saints, tu as été merveilleux pour moi. Papa Nabana, tu as été merveilleux pour moi. Ikozina Moto, tu as été merveilleux pour moi. Sali Sabana, tu as été merveilleux pour moi. Pambo Labana, tu as été merveilleux pour moi. Kolo Masia, tu as été merveilleux pour moi. Olimbobo Santo, tu as été merveilleux pour moi. Lilio, tu as été merveilleux pour moi. Oh Seigneur, oh Kolo. Nous sommes à la fin de ce jeûne. Laisse-te manifester, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Ceux qui sont de loin, comme ceux qui sont de près. Manifeste-toi, Seigneur. Et tous ceux qui vont gêner de leur façon, visite le Seigneur pour prouver que tu es Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Répands ta bénédiction sur tout
sur tout le monde. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous ouvre des portes que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Nous avons fait demander de prier. Nous disons Amen. Amen. Merveilleux pour moi. Vous vendez la place na yo. Yes. Tu as été merveilleux pour moi. Tu as été merveilleux pour moi. Papa na bana. Tu as été merveilleux pour moi. Salisa bana. Tu as été merveilleux pour moi. Usunga kukamwa. Tu as été merveilleux pour moi. Ngola bikuke. Tu as été merveilleux pour moi. Lulili bimide. Tu as été merveilleux pour moi. Komina suka. Tu as été merveilleux pour moi. Seigneur Jésus. Tu as été merveilleux pour moi. Les tout-puissants. Tu as été merveilleux pour moi. Yes. Papa na lokomo. Samba lokamba sana bomoy. Yes. Amen bana Zambe. Amen. Zambe azo continuer na ko visiter bino, pe a ko visiter bino. En sortant d'ici, vous verrez des miracles. Amen. Oye kolanda bino. Mais une chose, boya ko témoigner awa et panangai. Loba amen. Même bato libanda benganga soki omoni loboko na Nzambe. Pona bonde la pona lisusu, miracle mususu salama. Boye toyokani? Voilà. Merci beaucoup. Tu passer à communiquer. Lelo eza lundi. Tu lekisi 15 minutes. Bolimbi sa pona service. Fusanga to lekisa minutes. To sukisi awa.